Onzamela lozolo la nini? Eliwa mwana nga. Solo peti la gaye.
Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Ok, toko koyeba yo ozanani et puis kosani. Merci vraiment pour la question posée. Kombo nanga prophète Matumona Batubela Jiska nazan deko auto travailleur qui dans l'ensemble et le ngona prophète Seda yazaki na ministère na yenga pesa na ministère nanga mais na cadre bolingo o azalaki na vers batu a cadre misala ensemble ndeko sel l'ensemble tu as toujours na kata ba union ba église non surtout ko sangana ba réunion pour na plongement ministère na Zambie. Ok, na réunion bobane ko sangana prophète Seda abane ko occuper titre nini na réunion. Prophète Seda azalaki vice-président na kati ya union des prophètes de l'église du Saint-Esprit. Ok. Et na revendre na prophète Seda ilo konini yo au retena qui étant que mutu bozalaki na ilo konini ya bien zaki tant ozomo na prophète Seda zo se plana. Premièrement eloko na retena qui est pas prophète Seda azalaki vraiment social na mutunyoso alingaki mutunyoso za la maman papa mwana muke mukolo ande ko kabulate amour vraiment azalaki kati na ye à part ça ebe ko se partager ba tâche elongo na batunyo surtout pe ande ko yoka batu mingi so mutateyi ande ko comprendre batu. Merci journaliste prophète Seda na yebaki comme de konanga comme collègue de misala Nzambe nga prophète Bob nazali moko kat na basal na Nzambe. Prophète Seda azalaki mutu oyo esika o nga na bimaka na misala Nzambe tozalaki na bango esika moko ti Nzambe okambanga na ye kokomba na église oyo ya représentant légal na ngai prophète Matumona Giscard ti lelo oyo tozalaki na prophète Seda tozalaki ne bien azalaki bien pena bien ata bakamususu ezalaki o ba réunion nini bwa bande ko zanga te pe azalaki mutu moko pe bande ko conseiller na makamususu pe o etalaki na misala Nzambe. Bon, ya liboso nazopesa kaka Nzambe merci. Premièrement pour ezanzela ya biso nyonso. Mena eza douleur moko e sali biso na motema. Donc mingi pena ya koloba ezate parce que toza basali kati na langa nkolo ngai kombo nanga prophète Yves Tamangani mena soko moni ke toluki ke to participer na makambo yo poto zalaki na ye ensemble azalaki akai na batu na yebike na mokili mutu nyonso azanga mabe na yete mena yebike ezanjela biso nyonso de minga koloba peneza te. Wana touti kolaksabino sorti ya corps ya Mosal Nzambe Seda le prophète o asalaki Nzambe na ye na kati na sengo mingi amipesa ki bo jeunesse na ye na Rosela Nzambe siko bozozwa cortège ya corps ya Mosal Nzambe et donc c'est dirigé vers Kinshasa o tozana na Congo central précisément na Mingadi nde bozomona kaka toza na route nationale numéro 1 oyo ekenda ezobimati na Mingadi ekozwa bongo mitendi tozwi matadi kibala kino na Selembao pasi pema wana mitema kaka ndenge bomoni basali na Nzambe o bavandaki elongo na prophète Seda ba témoigner comment prophète Seda a vivra kina bango tozo témoigner prophète Seda azalaki prophète moko esengo donc jeune moko play o biso ba kinwa tolobaka jeune play ayebaki mukolo ayebaki mwana moke ayebaki papa ayebaki maman tango nyonso bana koya komona biso kosala bemission na ye kozala na ye azalaka toujours moto na esengo mpe ayebaki kokabola moke oyo azalaki nango tolobani topesa kaka lokumu na Nzambe oyo apesaki biso prophète Seda mpe ye nde adeside kozwa prophète Seda à suivre wana bozomona toujours corps ezobima mpona kosedurge na Kinshasa à frontière oyo ekaboli Kinshasa na Congo central donc tokomi na au revoir Congo central précisément to Mingadi totiki Mingadi totiki Mingadi tokoti siko mitendi tokoti mitendi wana bozomona mitendi bino bokenda ba poto bozaka sona idée ya mboka na biso te botala mboka na biso yango totiki Congo central tokoti sikoyo na
Kinshasa. Kinshasa wapi o bozomona boezali mitendi na sima bomona corps ya prophète Seda na corbillard ezoya malembe na bandeko nyonso bazali awa ko accompagner mosala na Nzambe. Donc Bible ezobisa biso mosala na Nzambe bayambaka na double d'honneur biso pe atikali mosala na Nzambe pona biso ba honneur nyonso tozopesa mosala na Nzambe oyo toza na mitendi tozokita malembe matadikibala tokozwa ipene tika mosala ya moko na moko landaye mosala pe ya mosala na Nzambe ekolanda ye biso tozakaka na commune ya Selembau tozolinga tokota na Bumbu pona ko exposer corps ya mosala na Nzambe azali mwana mbali oyo abandaki mosala na Nzambe a fleur d'âge mwana muki apesaki vie na ye na kosala Nzambe mais akufi pe a fleur d'âge 29 ans eza vraiment muki meto lobanini Nzambe nde mutapesaka ye mutazwaka donc oyo bozali ko retenir pona prophète Seda akufi na 29 ans.
la